Bonjour, bonsoir, ça dépend ere kokutela bino partout bozwami tomemeli bino émission ya kitoko lisusu na mokolo ya lelo. Avant kobanda émission na biso topesaka merci na Seigneur parce que il est bon. Balobi kolala kolamuka eza habitude te eza nde ngolu. Grâce sur grâce, et on te pèsaka merci na Seigneur. Vrai, abonné na nga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Oui, eza cuisine ya Niki TV ndeko na bino azosala toujours musala na ndenge amesana. Tout le temps nalobaka bozala branché, bozala ligne pour vous recevoir encore des émissions ya kitoko ya kitoko. Vrai, abonné na nga na memeli bino super émission na mokolo ya lelo. S'il vous plaît, live na biso avant to bandango, s'il vous plaît, bokoma 5, bokota va to panja liboke na biso o na memeli bino na mokolo ya lelo. Bino moko boyebi liboke eza kokangama. Avant to panja liboke na biso ana moni déjà na kacha live na biso to komi 5, to zela to koma 10, s'il vous plaît, ba mama to banda masolo na biso to panja liboke ana bien. S'il vous plaît, vrai, abonné na ngai, bo s'abonner, bo commenter, bo aimer, bo partager vidéo par-ci par-là. Oyo pena a s'abonner te na chaîne à cuisine ya Niki TV, nzamba sala ngolu, ozwa grâce ya kota la chaîne à cuisine ya Niki TV, o s'abonner. Ce que s'abonner oko recevoir encore ba émission ya kitoko. Bino moko bozo mona, bino moko bozo yoka cuisine ya Niki TV. Afingaka te, ajijaka te, alobaka toujours vérité. Balobi 99 jours eza montu, mais jour moko eza Seigneur. Et cuisine ya Niki aza wana topesaka toujours ba conseil, soki tomoni problème tomemi solution, soki tomoni mbingi kimi eza te tomemi pe tozosala toujours musala na biso ndenge tomesana kosala. Vrai, abonné na nga s'il vous plaît, bofongola ba téléphone, bofongola ba ordinateur, bofongola ba télé, bolanda émission à lelo. Bokota babi émission à lelo eza koyinda. Émission na biso à lelo tozolobela uniquement pasteur Charles Bameko. Bokota na bengi toutes les babakouk partout ya monde entier, na bengi babakouk tout o baza na monde entier, ozala na Kini, ozala na Europe, ozala na États-Unis, ozala na Afrique du Sud, ozala na Maroc, ozala na Algérie, ozala wapi na bengi tout parce que toza ebele. Balobi bana notre père bokota na vidéo lelo bo commenter, bo partager, bo aimer vidéo, bo tia ba cœur et que ça là toujours bien parce que oyaza ndeko na bino ya mwasi ndeko na bino ya mobali azo sala toujours musala na cuisine ya Niki alala kate. Cuisine ya Niki azo ve pona ba vrai na nga ba abonné na ngai na moni live na biso lelo to komi 10 to lingi to panja liboke na biso ona memeli bino na mokolo ya lelo. Bandeko na nga, ba mama na nga nazopesa merci d'abord na mama nyonso na papa nyonso oyo akozwa grâce ya kotala video oyo ebandeli ti suka. Merci pon bofutaka ba wifi na bino, ba courant na bino, bozozwa temps ya koyoka nga ndeko na bino a mwasi. En tout cas nazopesa ba mama ba papa mbote ba merci ebele partout bozwami. Nzamba lola apambola bino ba vrai na nga, nzamba lola pambola bino akokisa baposa mitema na bino ndenge ye moko papa ye moko amesana kosala. Nga napesi kaka vraiment merci au fond du mon cœur kwa na ekolobela bino merci par rapport ndenge tozokende na vie photo lobaka merci na bato oyo bazosala biso bolamu photo ndima baninga toza na bamoy. Émission na biso lelo eza pasteur Charles Bameko. Émission na biso lelo eza ya mama Laure, sœur Laure Mbongo. Mama Laure Mbongo boyebi bien oya yembelaka nzambe, boyebi mama Laure Mbongo partout na yebi ke boyebi ba vrai na nga, ba papa na nga, ba mama na nga na yebi ke boyebi mama Laure bien, boyebi pasteur Charles Bameko. Biso bana bostra tozo sala toujours musala na biso bokota.
eza koyinda ba vrai na nga bakuka na bengi bakuka tout bokota parce que émission lelo eza super bien. Pasteur Charles Bameko a témoigné. Pasteur Charles Bameko alobi vi na ye oboyoka o cuisine Yannick biso tomona ka Pasteur Charles Bameko auta wapi. Pasteur Charles Bameko yaka na Paris ba moto moni église munene. Non ba vrai na nga. Pasteur Charles Bameko aza muntu. Malgré aza pasteur, aza muntu, aza na maina makila, aza ndenge mon frère nyonso abandaka be étape na ye. Lelo avant to mona pasteur Charles Bameko boye, aza pe na nzela alekaki. Pasteur Charles Bameko alandaki ba fermissement, pasteur Charles Bameko ayokaki mateya, aya comprendaki ko luka nzambe. Lelo to moni pasteur Charles Bameko oboyebi eza procédure. O pasteur Charles Bameko akenda ki nango ba vrai na nga balobi koyoka eleki malamu omoni oyoki onzimi. Lelo tomoni pasteur Charles Bameko par-ci par-là bazolobi la pasteur na biso parce que azosala musala na malamu, parce que pasteur Charles Bameko azosenga na mbongo te mais azolakisa bana na kaka nzambe ye à côté yo kaka Jésus Christ eloko mususu te, azosala toujours musala na tellement kitoko. Muto kwa na problème na église, muto a prié, pasteur Charles Bameko a prié pour na ye azui solution. Est-ce que lobi okangama na pasteur Charles Bameko te akoluka ka pasteur Charles Bameko parce que na muta na problème ba vrai na nga na ken église na expliqué pasteur a prié pour nanga nzamba sali na mona kete nzamba pasteur Charles Bameko asalaka yango cuisine Yannick TV anzima kana bolamu ya batu ozana bon moyi. Pasteur Charles Bameko ozo mériter double honneur. Nzamba lola pambola yo apambola mama mami akokisa posa mutema na bino apambola na bana na bino famille na bino ezala beni amema yo omona bakokololo wana selon cuisine Yannick TV papa na pambola kanzambe butu moi nzamba pambola apesa longue vie abomba na sa moyo yo okokufa lelo te po biso bakuku tozana posa na yo partout bazobelela partout bazoprier papa nga cuisine Yannick TV na priaka trop pono pasteur Charles Bameko soko ko ke mission na nga papa naza bakuku moko na kati ya France na Paris nazo prier butu moi pona nzamba bomba atondiso na nguya pakolo mafuta koleka parce que nzamba za malamu ba vrai na nga ba abonné na nga il faut to priaka pona ba pasteur na biso parce que ba pasteur na biso ba monaka o biso to monaka te nzambe abatelaka bango nzambe apesaka bango makasi ya koluka ye toujours parce que pasteur ndeye aza mutu ya train bino mo boyebi mutu a train soki kwei ba wagon kuna ekomi akeba faut to soutenir ba pasteur na biso na tous les domaines, faut to prier beaucoup pour na ba pasteur na biso, faut to ndima bango soki tomoni mabe kota na lopsambo tia mabolongo na sie prier pour na pasteur na yo, prier pour na ndeko no mama, prier pour na ndeko papa ezate to chola takutu ndenga komi ye mutakenda ke église ye mutu nzamba yebi bandeko na nga bongo te tant que moni ndeko no moko na faiblesse yo za fort kota mabolongo prier même pone même sans oyebise prier nzamba na yo kaka balobi Nikodema luka nzambe na kuku Nikodema luka nzambe batu ba okamwa Nikodema luka nzambe bomona kete Nikodema priane kaka na butu akenda ko luka nzambe nzamba salela ye ba vrai ba abonné na nga lelo na lobi toko kumisa nzambe na biso toko tondola nzambe na biso toko kumisa nzambe toko tombole po za malamu tellement za malamu ozo sala kacha ba pasteur na biso foto ndima bango Foto ndima bango parce que baza batu. Mais otozo mona ba miracle par-ci par-là, otozo mona pasteur Charles Bameko azote ya biso, makomisuso biso toyeba kate mais lelo to koma koyeba azo révéler ba chose cachée quoi. Biloko moko boya kale bomba me kundama. Mais pasteur Charles Bameko azoteya azolakisa biso ba vérité azo biso kende boye soko kebo kolonga soko kebo kolonga te pasteur wana to pambole te pona nini pasteur wana to prier te pona nini ba vrai na bokota ba bien za koyinda
na émission na biso alelo ba vrai babi eza koyinda bokota mama Laure Mbongo bino mo bebi mama Laure Mbongo aboya na epe ya moboye mama Laure Mbongo aboya na bino mo bebi ka ba ebane mama chala mwana te entre parenthèses quoi bino mo bebi ke mama Laure Mbongo ndenge ka kindaka mais tokutali lelo mama Laure Mbongo andimi pasteur Charles Bameko ba vrai nanga bokota babi eza koyinda émission lelo mama Laure Mbongo andimi pasteur Charles Bameko alobi pasteur Charles Bameko azana nzamba solo pasteur Charles Bameko en tout cas azana vrai Dieu ba vrai nanga bokota eza koyinda mama Laure Mbongo olobi vrai ou bien faux mama Laure Mbongo alobi na ye vrai andimaka oya moni oya ceinture yango mama Laure Mbongo azonzima yango mama Laure Mbongo azoloba bino moko boko yoka ba audio ba video ezali pona mama Laure Mbongo ndenge azoloba Cuisine Yannick TV alobaka avec précision Cuisine Yannick TV alobaka na lobela te na lobaka ona yoki ona moni na memeli ba vrai na ngai parce que bopozaka ba question trop pasteur Charles Bameko auta pasteur Charles Bameko auta na Kin, aleka na Togo, aleka na Benin, lelo nzamba sale ngolu akomi na Europe, akomaka na Allemagne avandi kuna ndeka mambo ekendaka aye na France eyambi pasteur Charles Bameko. France efongolele ba porte nzamba lola pambola pasteur Charles Bameko parce que ska pasteur Charles Bameko emoka lobake siko niati epesa melio ya nyata France epesa melaye babaku bokota bo commentaire bo aimer vidéo bo partager bo tcha ba cœur tozo sala toujours musala notre père parce que Charles Bameko za papa na ngai papa na ngona bela kabutu mo ngana za bakuk mwana na bino ndeko na bino tozo loba bolamu papa parce que Charles Bameko za envie photo loba kate soki to moni mutaku fiazaki malamu azaki non to boy ba hypocrite yango Cuisine Yannick TV alobaka na vérité Cuisine Yannick TV nazana nga banki te pona bomba ngana mesana koloba na nga ngana salaka toujours musala na ngandenge na mesana bokota bolanda be mission o ebandeli tisuka bomona passer Charles Bameko ndenge a témoigner vie na ye ndenge abandaki ndenge akomi boko yoka lisusu babikama o c'est lor yemoko alobi Cuisine Yannick azosala toujours musala ne ngana lala kate ngana zo veye ba vrai na ngana zo sala toujours musala na nga bino mobo ebina kenda koluka pasteur Charles Bameko na kende ko lukasi alors na poser bango ba question na yoki ba réponse na sali analyse na ngai na memeli bino ba bonne na ngai na lela bino ya trop tout le temps na lobaka je vous love tozo sala toujours musala na biso ndenge mesana na tikeli bino moment oyo siko boyoka passer Charles Bameko ndenge moko akoloba boko yoka lisusu passer Charles Bameko ndenge ko témoigner vie na ye ndenge bandaki passer wa forma ye na ndenge komi mutu nyoto azaka na vie na ye aza na le passé ne aza pe na présent na ye bokoyoka mama Laure Mbongo na tikeli bino tambo yoka ba audio oyo ba vrai ba abonné na nga bokota balobi émission eza tellement kitoko makasi bolanda ba vidéo tozo continuer toujours à suivre boso nakutana na ba pasteur omoni ba pasteur c'est partout nakutana na ba pasteur oyo bango balingi nasambela te mais napesa bango kambongo napesa bango mbongo bango banosambela mpo na nga ezali ka ndongana mais après nayemonaki c'est pas ce que je suis en train de chercher nga mpenza na oluka nayeba nzambe nayeba kobanga nzambe nakutana na pasteur wana azwanga mpenza oyo baka de la poussière abandi koenseigner ngai nayebisa mwasi ngai ba vrai boyoka témoignage a passé à Charles Bameko si obi na ngai ke Jean 3 Jean de fois nazonga na table de matière siko passer abi na ngai sambela nzamba bandokele donc ba verse singa yeba ngo bana tanga sadi namono ngo na table nzamba lobenga talabu nazongi na bible na comme c'est moi na bolingwa bible mingi parce que na yeba ngo to passer wana
Nassali plusieurs années panaye, c'est mon père spirituel. Et puis après un jour, après des années, aïe, abinanga 17 ans, le temps est arrivé, il faut consacrer. À consacrer, à l'abinanga établir un ministère et ton ministère sera tellement grand. Donc, aux en a droit d'erreur, aux en a droit de temps pour la campagne. Ce qui a fait que dans le Salemi Bongo, na bandi kotambola na nzambe na bandi sala musala nzambe na osala séminaire na père spirituel na bacamarade na biso nyonso na nga na kati bacamarade bafineli aza mwana babike mwana aza mwana mais aza lokola na bible ndenge Ephraim na Manase bazalaki pa Jacob donc aza mwana te. Pasteur Charles Bameko azopesa témoignage na ye ndenge ayambaka nzambe ndenge avant lelo akoma bwende baprofetizaka mpo na ye pa père spirituel na ye bavrevu bolanda témoignage eza kitoko makasi botya baker bageme bopartage video s'il vous plaît. Nani fala Jacob apesa bango loko apesa bango part ya bana et non ya ba petit fils ozomona donc ngana wati ya sikoyo na ba père mais naza na même podium na bango donc esali question na tei baninga ya père spirituel naza apôtre omona baye babinanga fukama basambeli sipona dès que chaque fois sur banga ça séminaire babi benga mwana na ya benga ya so aye ba présenter nga mwana biso yeyo basab donc à chaque fois nga ba tebeli basambela pona bazo bakanga ministère nous ezala munene mais na moment ba ki ministère za munene moi je suis sur quelqu'un naza na siamo et ndenge baeglise ezalaka olongwana yo ozalisa na nguya bwena ene son père ngana tabaka biti bato bakosa soki temps na yo ekoki yo kotoloba te ngai mona oyebiso nzambe ebisengaki temps ekoki et tant soki ekomi bon na travailler nakende boye alors na bi na ye ngai na voyage nakende boye so nzambe alobi okende so alobi nano te so tanki te okende te donc esalemaki ndenge wana nasali na ndenge na ngai et tout ça donc bazoboyelanga visa baseloko te passeport ka ndenge okoti bafiche te basengiseloko nga mope na omona abi na ngai ton temps n'est pas encore arrivé pourquoi oza presi mais mokolo temps ekomaki abengi abenanga dieu m'a dit que ton temps est arrivé yaka naosambela mpo na yo mpo na départ après quelque temps na vie temps donc j'ai un père mon père c'est un togolais il est moutandema na monzambe il m'a conséquent et je crois que tant que dans la grande croisade aoya peut monter aller à ok merci belle sur ça mais na te mutu moko non te le kutu net na te à 100 000 personnes pour yo fundi makinzambaza je prêchais des frères occultistes OK ba bongo le muté à travers ce message ozomo nyongo na zolo ba kinga na te ya batwana mozomo na kezo te ya nyama message intentionnel il faut arrêter tes bêtises parce que au kokate naza devant toi j'ai un Dieu qui est le tout puissant oh d'accord tu ngandi no yidi na dit moi j'ai le Saint-Esprit non tala on a mon nom ça azongi normal non moni tant je te ya moto il y a pas que nzamba za bien nzamba batela la qui c'est puissance des allées locaux. C'est vrai, Pasteur Charles Bameko, Nzamba Pambolo, Oumela, Pasteur Charles Bameko, Oumela. Pour célébrer un séminaire au Oumele. Et on a aussi le Pasteur Charles Bameko. Et la découverte dans la Darabosa, on est loin. Je crois que va avoir un bénéficiaire du ministère. C'est vrai. Qui est aux cieux. Alors il faut tout ça, ma cambo, bana basalaka, vis-à-vis à papa. Alors moi je ne peux pas me détacher de mon père. Parce que je me détacher de papa nangai, na sali le sou au lieu de le que na katibo mo nanga. Eza promesse ou eza attenine loi ou eza attaché na promesse pour vivre longtemps. Longtemps ou eza kaya mokilité. Longtemps eza une éternité face à notre Dieu. Alors nazana nzambe mususu te yende nzambe nanga. Comment je peux me détacher? Par contre, vraiment, au fur et à mesure ozo matamakasi sommet zakana vertige. Amen. Sommet zakana vertige soki osimbami te. Okoya. Amen. Et kokoya na yo c'est la chute libre. Parce que tant ozo mata
misu nyonso komo mona yo bato ya misu mibale bamisu misato misu mine bakomotala yo au fur et à mesure ozomata okomi expose bato ya motema malamu bazolinga okontinue bato ya motema mabe bazoloba tala place akomi kuna kweya ta kokweya. Alors il faut luka le plus fort. Amen. Au fur et à mesure ozomata il faut ubanda koluka le plus fort. Au fur et à mesure ozobota kutu bana il faut luka le plus fort parce que combat ebakisami. Amen, c'est vrai maman. Bata mokili bakoboti bana boboti mitema te. Est-ce que faut luka obota na nzoto na mitema. Parce que na kati ya mwana motema eza donc oboti nyonso. Siko motema bazo oyo tozo obiso tolobela spirituellement ezaka il faut okoma papa na ye na musuni okomi papa na ye na molimo okoma mama na ye na musuni okomi mama na ye na molimo c'est la responsabilité que amen double alors il faut luka nzambe koleka soki siko moto akoti na zone na ye ya confort abi c'est bon siko na kosala n'importe quoi wana eza penza erreur tondisanga parce que na makambo kosala na makambo koloba il faut tondisanga émission na ngai il faut memela ta mutu moko esengo nzemo na ngai il faut memela voix na ngai il faut memela mutu moko alors na telemaka bongo nazo nayoka posa kokata te nayoka posa ya kosambela c'est le désir ardent. Amen. Deuxièmement ezalaka sanctification. Amen. Une vie consacrée. C'est vrai maman. C'est vrai. Le lobby n'attristez pas le Saint-Esprit, c'est vrai. Quand quelqu'un est dans la prière aza mutu oyo azomena na kati ya consécration. Tant oza consacré, oza na kati ya sanctification. Nzambe wana azotala azoleba que non, moi na oyo esengeli na continuer kotondisa ye. Yango ebatelaka onction na ebele mama vivaka na ba activité na biso na ba concert na ba église esika bazobengisa biso eza na makasi ya nzoto te eza biso te. C'est le Saint-Esprit qui agit na lolenge na ye pour que apesa sengoto vie na bato na ye biso tozaka ba instrument oyo aza kolekela pour que ba maman ba papa bolanda ciel alors ndenge azo témoigner quoi grandeur en Nzambe na ye ngamona banga nzambe quand je vois ça ngamoko pesa nga posa na banga nzambe amen etindika nga na banga nzambe nzambe ana lisusu maman la luka bisu nzambe amen koleka parce que nzambe aza nzambe Dieu grand donc mona makambo boye etinga na banda ko ndeni donc ça on ko ndeni donc il est impossible na bomoto est-ce que vous avez témoignage capable ya kosalela yo bien kosalela pe yo nga na yebi lisolo ana te ponga nde nazabo bato ba pariaka pona kobota na ngai bato ba pariaka mais na sala prière te pona bota alors nga o nazo solola na yo naza miracle ya mwasi moko boye oyo aza na difficulté ya kobota abengama stérile bakolame bilamba na ye mafuta basinga soki atandi bilamba pembe ya kitoko azosala na auto service bazoloba mwa bilamba bakozwa bilamba bapakoli mafuta mwasi oyo aviva ignominie ya makambo ya kobota me lelo abota kutu ntango na bitobimisaka ntina te eza na ntina akabona na bato kala oyo bayebaka te ke abotaka jour mosusu bakutani bayambani bazotuna ye boni abi bien ayebisi bango na bota après abakisi abi mwana na bota lombo amen c'est la vérité Dieu est grand bazokama ayebisi bango na bota na bota lombo oui mwana nazoyemba nde mwana na donc nzambe aza capable amen Dieu est capable à tout amen c'est vrai maman nzambe adopter bana eza mabe te donc mosusu aza na besoin azala na bana moko kofanda seul ezala pasi eza kobungisa condumateur désespéré olobake na ovivre mpo na mérite yango non c'est déjà la grâce de Dieu c'est vrai maman akufela nga na yo eza grâce mais eza na makambo oyo ntango grâce eye yo il faut yeba kogérer grâce eza na makambo ntango ngolo eye yo fo yeba ndenge ya kosalela ngolo lobi nalandaki tokendaki koyemba na arche pasteur Roland Dalo motu ateyaki apesaki exemple moko ya ye na moninga na ye moko bazalaki kokola azalaki camarade na ye bazalaki kosala masumu ensemble bazalaki bango mibale na kati ya vie vraiment ya mabe e camarade ne moto bandeki komema ye na bavie ya mabe alobi jour moko copine moko abandeki kolanda bacopine bamemi bango na église bakopine bamemi bango na église bango mibale bayoki mateya moko bango mibale baleli baregrete masumu na bango bango mibale mais komi na temps ya décision
pasteur Roland a telemi po kino yamba Yesu uninga na wana zo kanga ya boy akei liboso vous comprenez boyambi te ya moko osali poleli ndenge moko regrette ndenge moko mais il faut que nous ayons une étape étape maintenant il y a décision parce que décision implique abandon qu'on se détacher na eloko moko pona ko s'attacher na eloko mususu nga soki nzamba za na plan moko pona vie nanga je dois chercher à découvrir ba abonné na ngabo ka mama lo ndinga zo to yambi le mama lo na plateau ya biso asali yango pamba te yusuko luka au début pourquoi le Seigneur me laisse en vie jusqu'aujourd'hui et ça na batu mususu bazo koka ko affronter vite parce que bazani courage omoni Bible lobi na mukanda na Josué tango nzamba zoloba na Josué fortifie-toi prends courage et ça na batu mususu bazala ba talent alvi bazala ba talent ta mususu koleka yo mais bazo vivre vie oyo za na ngote lelo tu as affronté la vie avec courage na makambo mususu bana ko kokate bato ko seka pe ba ko seka bato ko tchola pe ba ko tchola mais otali ko tchola bato te otali ko seka bato te bomba te mama bimisa nyonso nzambo akomiso lelo esiko koma na ko sala musala opena nzambo abie yaniki pia à cause de la bonne décision, attention, oui. Mais la décision de se lever pour affronter vie exacte. Oui. Il y a David. Bande connaît bazai makas. Bazaki peut qualifier. Bazaki kosala na Saoul. Mais l'autre qui bango zaki courage. Fortifie-toi, prends courage. Tu ne sais pas mon akenza balinga koko leka non. Mais yebite nini o nzamba durée na nzambe. Amen. Ba vrai ba abonné na nga na ba mama ba papa na moni ke bolandi ba témoignage boyoki ba audio bolandi émission na biso ndenge bandaki ndenge tokomi na suka cuisine ya Niki TV ayaka pamba te azosala toujours musala na ya ona lobaka bozala toujours branché bozala ligne boko recevoir encore ba émission ya kitoko musala ezo continuer toujours parce que na la kate na zo veiller toujours pona bino nzamba lola pambola bino akokisa ba posa mite manabino na lela bino ya trop tout le temps na lobaka je vous love bino moko boyebi boke nango kande to misane na lela bino ya trop que Dieu vous bénisse à la prochaine bye.